de deux civilisations, mais ce que civilisation est dans le sens il y a bon moto. Civilisation a bon moto et dans le sens il y a pour conquérir muningate. Non, on peut ce exemple. Moi, je vis dans ma maison chaque jour à cause de deux civilisations. Ma femme c'est une anglaise, c'est un congolais. Bolimbisi, n'a pas pour imposer tali à Kwanga. Tout comme on peut imposer un tali à pomme de terre. N'a pas dit qu'on respecte yé. Nandenge culture na ye nazali ko encourager ye afin dans la culture na ye ye pas zali ko encourager ngai na afin dans la culture na ngai tala esika bato bazana bo moto ndenge bakoki ko tambola mutu akoki ko zana culture na ye yo poza na culture na yo mais ko sala teke bokoka ko zala en guerre bokoki ko tambola en parfaite harmonie. Merci. Donc, et là, il y a deux civilisations qui se rencontrent. Ngana monike ezali vraiment ndenge wanate civilisation mbale na ndenge ya bomoto en leke boza na système ya mindele ezali ya compétition parce que beaucoup qu'on a ça qui système ya coexistence complémentarité mundele nda eli civilisation ya compétition. Nous devons entrer en compétition perpétuellement pour survivre la survivance de plus fort. On a dit culture ya mundele et tu as dit comment na ba catastrophe oyo et même mokili mobimba même na ba classe to tanga ki bozali ko la compétition système ya compétition to tanga ki résultat na ngo to zali comment na que nos politiciens ne peuvent pas s'entendre parce qu'on est habitué à faire la compétition mais ba minde na poto wa bozali comment na bazali ko tangisa bana baza na esprit ya ko travailler en groupe. Mais tout ça qui même ami intime na yo na tango interrogation au tourner ye mukongo. Alors, essayez de comprendre ma cambouana. Matondo na zongi maloba. Mais pour na balingi ba okoko, essayez de bokota na muzindo. Zingankuvu, c'était le plus grand traître. Yemo kwa reconnaître qui trahison na ye devant Bakulu, devant Tata Nzambi. Talesika asengaki pardon, mais malheureusement pardon na Simba quitté. Il est mort assassiné, malheureux. Hein? Moi na épée. Alphonse Ier ce botangi pe akokufa pe malheureux na kati na église abandonnée na kati na mboka na yemo wakuti réfugié na kati na église na Banza Congo. C'est très malheureux matondo na zongi malo. Ya eloko bosa ndo ndeko ndompe ke est-ce que bokoko kutubuzaka na makama confession. Mais conclusion nga na kopesa ona mama mise na place na ntango na koloba mukeka ka ko mama mise na moni au choqué moi mingi pendant que le makamususu aza ko mériter aloba parce que le pe a trop mais to ke pas maman kwa la minute na yo et puis après maman kwa la ngana ko ba mukeka ka po minute na na ko pesa pa maman mise a tirer conclusion pour una bikolo ya la chapada oyo o boa kele na ke pas maman a kwa la. Merci Papa Zambwana. Est-ce que ceux qui rendent la cour bandere peut-être baptême qui vivre éternellement et puis histoire avec nous vendre éternellement ou bien royaume Congo nga ko vanda éternellement et là on se zala kivu na suka nango Mobutu aye ali na suka nango Nde Kabila ye aza na suka nango ba président so ba ya ka banizaka na suka nango donc histoire ngo zala ou bien zala te ou bien ba chrétien ba ya ka te le royaume nga ku ba zala ki ya na suka nango. Maintenant dire que ce qui motaye bi histoire na yete nde wana sikoyo boy muto na ko reprendre cette histoire on est à ba théorie à l'hôpital parce que et là, justement, au christianisme, et qu'on demandait à bateau de transcender justement les histoires. Christianisme, sauf s'il y a christianisme, et c'est que christianisme, et wana moto, a transcendé l'histoire, a transcendé la culture, comme identité spirituelle. C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit dans le christianisme. Christianisme, d'abord la terre, ou bien Congo, moto moka koki ko bunda pona Congo te parce que Congo yemoka zalo terre la terre est autonome. Yemoka zana likamba ko loba. Donc moto moka ko loba te que non parce que ngana zali roi na ko loba na kombo ya planète Terre. C'est pas vrai. Parce que la planète la Terre donc Congo mboka na belé ya Congo wana ezali autonome et loba. Non donc et loko o ezali na moto essentiel. C'est pas l'histoire parce que l'histoire c'est quoi? C'est le cerveau gauche qui fonctionne. L'histoire, il a dit cerveau gauche. Langue, le Kipongo, le Chiluba, n'importe quelle langue, c'est le cerveau gauche. Non, il y a un cerveau gauche. Créativité, c'est le cerveau droit. Donc, ce qui est à faire fonctionner le cerveau droit, ni wana sikoyo, na motema nangai, ni wana sikoyo na koyeba identité spirituelle nanga. Donc, identité spirituelle, il y a motezali très important. Au Utawapi, au Yibo ça, ni na planète Terre. Mais les alliés histoires motezali importantes. Donc, gana yeba histoire, bien yeba histoire, la fonctionner. Donc, on a théorie que
histoire est très important pour la montagne bango. Mais bandé Kabila va pas histoire c'est. Ba tekin bokate. Donc théorie on est dans l'hôpital. Théorie à Kolobake, il faut gagner l'histoire est dans l'hôpital. Parce que ça les caractères cerveau gauche, histoire est dans le cerveau gauche. Et puis boyi barake, histoire est dans l'ini. Histoire c'est le plus fort qui écrit l'histoire. Et puis moto a comme histoire a recommander le cerveau naïe, a recommander l'analyse naïe, a recommander la façon naïe au moins la makam. Donc ça ne veut pas dire que nous avons la commis histoire wana, dans la telle histoire et que ça arrive vrai. Non, ils allaient cerveau ya zambo na moto peut rondewa. Donc histoire c'est le cerveau gauche. Donc le cerveau gauche là ça le cerveau gauche. Et là on me côté. Il y a l'idée d'un cerveau droit na gai, où ils ont la créativité, où ils ont la bolingo na katikuna, ils ont en relation na motema nanga, ni en gros moto peut faire la créativité, ni en gros moto peut faire la identité na gai spirituelle. Et le christianisme ils allaient voir pas nous transcender la culture, pas nous transcender justement l'histoire. Alors on a bango c'est quoi bataboko ba yeba kate que le christianisme yera ko sala nini? Christianisme yera qui ko transcender histoire justement, ko yera ko transcender la culture parce que la culture, la histoire les alliés conditionnement. C'est ça qu'il faut reconnaître. Histoire est alliée conditionnement, ba ko tia bila na kati ya condition. Alors on a la babokokis, ba fonctionner kana na cerveau na bango à gauche. À chaque fois, les labakoko là-bas. Parce que va fonctionner le cerveau gauche. Le cerveau là-bas, ils allaient plus actifs, ils allaient à gauche. Maintenant, ce que nous concernons, le cerveau droit, le corps peut pas jouer actif. Ah, comme on a toujours positivité, la créativité. Mais bango bazar fonctionner le cerveau gauche. Mais il y a aussi un gauche. Il y a aussi un cerveau gauche. Et là, on va continuer, tu vas pas avancer. Bango on reprend au moins la carte. Ça tourne toujours là. Mais après, on dit d'accord. Et là, on dit qu'il y a réalité. Kimbango ayakaki na bodi. Mais ceux qui Kimbango ayena bodi. Maintenant où est le problème? Pas ni balobela kangote. Au moins donc les gens qui fonctionnent dans la cerveau la main gauche, bah telle a toujours histoire, bah telle a toujours ma B. C'est ça le problème. Donc papa nanga na émission na yo kitoko, voyez bah que le christianisme justement, il faut transcender l'histoire, il faut transcender la culture. Bilo qu'on a mis ça, vous allez par conditionnement, vous allez, tu peux vivre sans l'histoire. Dans la biso ba robot na rapporto wa boy, ba bazana besoin d'histoire c'est qu'on a pas pensé. Donc on les allez conception moko o ya bango moko o ba tia ba ndo tia quand la cerveau que quand on vivre bien, il faut vivre dans l'histoire. C'est l'histoire. Donc abotami awa boy, abotami awa na kata libumu na ngai, ayebi na histoire c'est après ko ma présidente. C'est moni Sarkozy. A tiki histoire ya côté ya Wutakuna a comme président na France. Donc l'histoire ça n'a rien à voir. Tu peux écarter l'histoire et faire fonctionner comme un cerveau droit nayo, c'est bon. Donc quelle histoire donc bah tu m'as vu quand la histoire tout au long de l'histoire ya Ndingakuvu, après tu qu'est-ce que l'histoire ya Simon Kimbangu, après tu qu'est l'histoire ya Ndé Kabila, après tu Robimakan. Après tu Robimakan. La zone Kumaloba. Ewo. Nabanza message mama akwala lelo babokopiste boyoki yango bien. Donc bino boko vivara na sima ba histoire ba tumususu. Et pourquoi pas bino bo la histoire? Et pourquoi pas mo appeler positivité na côté ba histoire wana? Olo Singakufu donc le fait que le bongo la motema na e, bino siko ça la histoire oya bino. Mais avant que la personne maman mise au tirer son conclusion, na lo pesa bandeko nyonso merci ba o ba kotaki ba maman mise bandeko paquet Ndeko Dompe, Papa Roger Bakazamambu, Bambuta Kimbamba Kusu, Mama Nyonso Obokoti, Tozana Bino Bayele, merci mingi. Mais eloko monga na kobaksa awa ete dona pona connaissance ya pona information bato balandi Ndeko Dompe na portugais qui est se mélange avec na Congo, dona signifie aussi madame na ki portugais. Donc mama Kimpamvita kwa epe ko benga mana kombo ya madame Nzinga Kimpa Mvita, mais Nzinga mtu epesi kombo ya terminaison ya Nzinga nganga signifie automatiquement amona ni ete dona wana ekoiko za dona kifeza ndona eza correlié na ba nganga kesoto kenauka na poka lelo eza na moko. Donc muntu soka bongo le motema lokola tata na biso atiki kombo ya mabe ya Nzinga kwaza kombo kitoko ya Nzwangu le fait que comme Nzwangu kuvu de ya mwana boza ko telemina ka ye ete ye mutatika ki royaume du Congo
na pesi bino mbote mingi pe mama mizo ko pesa mbote ya conclusion mais oya yo na mona ki ba beta ki ba mbata mo mingi pa ndeko to pe na pesi yo minute no et puis tirer pe conclusion pona poko ele longa na ko loba sute et puis ko zonsa antenne na studio mama mise. Oui. Papa Zambwana nga wana landaka ngote nga la continue nzela na ngai. Sikola ina loba bo papa nanga. Eloko tozo wela awa toza ko lobela awa na yebise ke to kota na toza langage moko te na biso na ba bokokiste bon mage bino boza ba bokokiste te bozali balandi ya bokoko peut-être na ndenge ya ndinga na biso na ko lobela parce que bolingi mo wana ya bokokiste te wana ya problème na bino moko na yebisa ke bino ke tozali ndenge tozali kolanda nzela moko te parce que bino bozali ko bolingi boza ko rejeter eloko religion oyo moto ya ndimaki. Donc c'est ce qui fait que biso na bino to la langage moko te lelo eloko moto wana salaki ezali andimaki la vie andimi nzambe aponi nzela ya délivrance aponi nzela ya kotika mabe oyo azalaki nango aponi nzela ya kotika ba péché oyo da kati pa ya azalaki nango aponi nzela bomoi nzela ya vérité nde bino bozali ko condamner nango. Je me demande le pourquoi, parce que tout simplement nzela oyo ya poni bino bondimaka yango te. C'est ce qui fait que ton discussion ce qui attaque continuer lelo boko suka la conclusion moko ya kitoko te na biso na bino to za conclusion mara malonga te parce que moto wana andimaki na ye kolanda vérité andimi nzambe na ye andimi liloba ya nzambe et bino bolingi kaka bolingaki ya continuer kaka na ba pratique ne wana ya wanga donc atiki ba pratique wana ya mabe ye moka juger ngo keza ya mabe mais bino bolingi kaka ya continuer kanango pona nini na nzela ya molili nzela ya bobungi peut-être yango wana bandeko nanga toza na passe biso na bino mais ezana makamne surtout ya bino to rejetaka na lo rango toujours ya malamu na kati ezalaki ya mabe pe ezalaki po moto wana azaki na mayele na ye pe atambusaki mboka ekolo na ye na ndenge na ye après aye ko bongo na motema a continuer ko tambusa ekolo na ndenge na ye et soki azaki na bambeba moto no sera na mbeba na mokili oyo. Ceux qui vont condamner outre mesure, quand même. Parce que moi, ça n'a pas de mokili. Oh, biso va parfaité, na bino va parfaité. Alors, to suka na bino wapi. Na zogi suma va pas zambwana. Et botra balandinios. Merci ngala ko loba sute wana za conclusion kitoko na pesi antenne na studio epa ya ndeko na biso Diana Sulu Futu from Wuppertal. Mit seinen Hilfe Gott liebe dich. Deko, Papa Mayamba à vous l'antenne dans le studio. Après qu'il y eut tout accompli, laissons place au Saint-Esprit, enfin qu'il vienne en son tour pour réaliser son œuvre avec la promesse des dieux.